www.potonapoto www.potonapoto moto nazalaka na yo na chambre na palais nga moto na epesaka yo bilengi oyo olingaka salanga te plaisir yaka tosolola nga na yo elima eske oza jidoka betanga tatami balolanga mwa moke kitisanga mwa moke namata nakita namata olukaka koyembe lelo ninga msusu pe lelo akoma pe na coin na ye asala pe lelo na ye donc ninga ona ni okotanga komba te bamasa msusu ya matete babeta bazala ba maison mère bakoma na coin nango président ba Ibrator yali na tuta na ndeni wemba bien na eti pa kakola yembi ba plan msuku na yemba kuna kakola yebika ke yem to yemba on peut ka tembre. Bon anniversaire bela dinganga nazangela ko pesa yo comme cadeau yango na www.potonapoto www.potonapoto Bien notre cher fidèle de www.potonapoto.com, merci d'avoir choisi votre émission Tala Lelo, une émission de genre socio-culturel, une émission de découverte. Mesdames et messieurs, cette émission va vous permettre à ce que vous puissiez découvrir beaucoup de choses sur vos invités. Et voilà votre humble serviteur, le Mbokate de la presse, Julien Boutala Tala Lelo. Dans le cadre de Mekato plus introduction, il est Mbokate toujours dans le système Infukama. Des éléments interprètent tout so ngawana bimé bino nanda kuna émission na bino Tala Lelo émission nzamba sali mikolo émission za sikaloro akaya de sono ba dessinate émission ya mbaka mututu a distinguer un domaine pe émission betaka parcours na yo c'est-à-dire ozala kinani pour kominani yango intitulé za Tala Lelo sans plus tarder balante émission Tala Lelo tous invité na mso auto partager nae boyeba mingi oboyeba kité à travers ye quand on est toujours na émission Tala Lelo faut ko baksaka tout ça là ka effort que besoin implice. Quant à moi, je tiens à remercier Lamine Dovo Mosako, le journaliste du Saint-Esprit, patron, il y a www.potonapoto.com, et Flozi la Belle des Belles, et pour l'année ni pété que non, n'a pas sa pembo te bongo, la mère Mila Bella Dinganga, en tout cas, moi si à l'imbocatier de la presse, Julien Botala Tala Lelo, joyeux anniversaire, quand on est au mois d'avril, au mois de la femme, pour la mère Mila, c'est-à-dire que Julien Botala Tala avril. Mère Mila Avril, joyeux anniversaire à Mère Mila, un grand merci à Mima Wetu, un grand merci à Freddy Maïmba à Londres, à Pessambo Tebongo à Paris, à Eric Botekemia 43, c'est-à-dire que 43, pourquoi pas un impresario Claude Ndombasi susu na kati à Londres wana Claude Ndombasi na peso bambote sikozali maître Fistolumu na kati à Paris Fistolumu Chekola un grand merci à mon ami d'enfance Bikin pourquoi pas na Nevin Poutou invité na biso tozanaye tobeta masobo ba mingi bobakité il s'agit des femmes stars to rappel de découvrir azape artiste émission atambuli pe matou mais mingi de babanga pasi koloba poto na poto to ezali Fambiora on a toujours femme star Mbote. Ouais, Mbote, Julien Botala Tala Mbokate, Mbote à trop. Poto na poto. Poto na poto toujours
travers na émission Tala Lelo quand tu bagi to découvrir mingo to bagi té objectivité émission Tala Lelo to zo kaka implice même émission ça 10 minutes 1 heure du temps 40 minutes mais implice ka ande ça bien fambi ça bien na baye ba talo non partout to yambi attaquer moyembi avant to kotana na kati li solo ngo baye ba pe o ba baye ba yo ça bien moi en tsoka pour ça bien. Ouais, ça l'a bien. Tala mère bela dinganga bon anniversaire Kota Zali. Donc Itele hérité yebisa na mama yebisa na papa na bino batikelanga liberté sokinga na ye nakota lopango na bino ndenge bango bakosala kanga na koyoka zuwa o okata motema lidi ebonza o tika na lela dans bombole ne paskondinga Serge ilunga Claudette nanga Serge mingi bakotuna kanga isoki toko balana e ngana teka diamana kata force whisky bakomonaka na tango na kobimaka pe tango fambiora kokotaka nakoluka singa na pesi raison moto balana na ye pote tosignaka pacte d'amour irise mbunga ye pacte d'amour. Bien balande émission ta le quand vous comprendre que tout yamba vraiment alanga nzembo fambiora fambistar au sala bien na baïba talo partout dans le monde à travers émission Tala le plus émission 3W poto na poto ngbaye ba banana mu salon den. Ouais na banda yango bo mwana na parler kaka ndenge zalaka ko bosser na parler na ba vie na msusu de travail na ba nono fuji na ba master msusu pe lelo ba bima ba msusu pe akoma ba leader donc nous avons tant trop na bimba lisusu na ba boîte na banda na ba boîte na ba braza ba na ba kin donc ba mboka mo ebele en plus à part ça non na mboka na biso tina ba Centrafrique pana kola na ndo yemba déjà na ba catholique kuna na Fatima pona tanga pe kuna na longwana yemba lisusu na ba Guadolite ponga na mona mongala wa mongwandi na ranga mo mongwandi ya mission yembaka donanga mo ya ona sala mo fier na ba ngwandi pinda bo sala nanga surtout ba to Équateur bangala nyonso. Donc tant na olonga wana na osala parcours na ngai esala ki na kutana na Adolphe Dominguez donc président na ngai azala donc wana président na ngai esala ki na kutana na ye na lekaki pe parcours wana to beta mo mboka ebele toke Angola ba Tanzanie ba Zambie ba Rwanda ba Kenya ba Brazza donc wana ko parler à part no mboka na biso na tambolima trop ba Goma Lubumbashi na tambolima trop na ye donc la salle qui kuna ba 2 ans ndambu ba 2 ans ndambu au sala moins twaka na vocal au sala qui kuna est-ce que pas Adolphe Dominguez tata mobich au chaki penzembo ou bezali ka moins twaka kaka bezali ka ba vocal et pas Adolphe Dominguez na sala qui chambre bimba après na sala pena ba vocal et belé tout travail qui moi belé ba master misusu pe azali ba kenda ba maison mère ba masana ba limousine Ferrari donc na pese bambota trop wana leka Tala Adolphe Dominguez et belé ba utara ba kendara ba beta place belé donc ba leka et belé pané sozi ba chez Lamputu ba Diego ba J3 ba donc ba ze belé ba Dani ba li chantombo donc ba utara ba Ferrari lelo azape wana na maison mère apporter pe implice donc na ba biso oyo ba fambio ba biso oyo donc tous les kana wana ça peut moment tu as ya logo beta rapé qu'on n'est pas tata balingo yo bébé nanga poupée nanga nakokoka te ko vivre sans yo yozwi affection bolingo te nga na motema quelque temps motema awa kaka yo balinga balemba bachaza réseau d'amour balinga balemba trouve bazuwa te sheringa na jire na suki nanga na yo oyo adana ngai ya katoli ya mbuma mbuma oyo na préfère tolia mbuma nana mama iye sans audience ye
lobaki kiosombeli nga na vanda nango zoko yebaki kelobiaka komande tomboye mutuka lobaki kiosombeli nga na tambola nango zoko yebaki kelobiaka koma corbillare lavo yo yozome manga malweka ye l'amour yango lavo yo yozome manga malweka ye l'amour yango osko moitié on a salaki pas vieux le premier disque nanga ce que zala na moment oyo nga mona nga ina bunda nango na ndemo pas vieux bon pour na vieux azala moi na kolo baneti wana na kolo baneti moi négligent ke Adolphe Dominguez ouais wana papa quoi moi ma côté moi promotion quoi donc azala mo bongo tant mususu net ndi na zabo moi relation ke na sala wana na ko bunda na nga moko pe bana oh et beta vraiment te on va expliquer biso nini ki ba pesi bino champ mais promotion Adolphe atiki bino mo bopota nango oui ngai mutu na yemba na don na yaka na champ na tse champ mais mutu na yemba ngamo la tikalo mona été don na yo kaka mona ende na ndeni tantango yembi mutu faut mona ye au bénéficier peu quelque chose na mona été donc na tikalo solo na kuna été na ebitete basolo na vie à part ça ceux qui aiment solo solo na ngamo na ngana bunda mamba promotion la pambora na été par là on expliquer biso nini yo yembi nzembo koma mutu on ezaki nani mutu yembelaki presa tsaki na kombo ya ezalaki la vie mo boyana ana bapoto kuna yango pe nani ngo yembela ona ngayembela nono Lumboto ce qui était Serge Ndombele mais et salaka ke na yembela bona benzembo ya Moïse Katumbi Chapo oyo babeta ki wana ezaki nzembo na yo ezaki nzembo oyo yaki nango et puis signé Femme Star mais moi ko solo lokota ntsoke ozwaki te oui nazwaki on te talaka wana wenge banini tant bazwanga ebiki wana bosser donc talaka na créaka les sous chant donc na composaka na pe parolier donc naza na babilo ko so singa ke to studio singa ke fambi zala bo ebi ke petine za ana confiance na makasi donc via linga mingi tilelo ninga pe na linga ke trop donc wana vie na ngai donc mbali ya mama Gigi Kuyenga papa ba dans Stéphane Elena donc na lia kina pour le petit yonde wande pour le ba bien zo ko lo ba te yango ba muso zo lo ba bien muso zo ko lo ba tende na ko lo ba te ya mte poussenga ke na longwa donc on les a parlé je me suis na robeta pe tout un jour ndepe ba vina biso ba la coste ba yaka ba yembi ba shela mputu ba yaka donc na zande na obundanga moko et le chant na tsaki kuna pas vieux pour na ngai na monaki et comment qui ko umele benda talaka héritier minimbu azala deuxième chanson ko wana na effort na nga moko sko na tse abisinga yo moko solo la mutu no sala mambutu to tse ba chant mais ba tu ba tse ngai na zale mo shosho na tse yanga de na studio na tse de komba mutu pas solo li ma partie so comme il faut ebima et comme on lit attend et que pendant inane to comme kota le roi inane quelques mois moi quelques mois ba na ndinga ke producteur pour l'album Mobimba ou bien ça pour ni ko kasi ba to ba ki te Femme Star comment qui on lit attend par rapport à il y a vieux mon côté fallait pas ça l'andé par le baking peu fona chant yo tsa dans vos angai na Géry Pentagone na moi de moi bazana ba chant siko vieux album akoma ben na suna koma le wana na singa na kingo ko to ozwaki mwansoka tala na ko be bana eta za tonton moi zala malamu camarade Alain Kasai aimé Boubé Boussaki aloso donc na ko be bana été yango amone bongo fona benda na ki sala plan nanga na bimisa plan na show pona longano singa na kingo mais na ko benda na ana de na benda na mon peke baninga msuba uti ba bipai misusu ba yete omoni la benda na zoki pe ba production misusu na beti ba concert na matete moi libanda pe ya matete na beti so na yo ka kwa pe ba masa misusu ba yana te ndo zabo ba solliciter nga peut-être au sala boy faut te vendre tout ça la bord sans banane basé belé ba Gemeros banane ba j'ai voulu pour ça donc basé belé ba Jenny le mampe bazana ba Mikili ba Sololi ba Serge Ndombele donc ba German Palata ba Rio Le Soleil ba yebisingate ndo zabo il faut sala nkolo il faut bunda ndenge pe ba vie ba bundaka soko bundi pe sala pe fier ya ba vie wana ba vie na biso batalu
donc pe bunda ndenge baninga msusu babundi ba robino tozoyo ka bango lelo yo ba déplique pe bango wana bazo bunda ba donc na bunda net bango lobi nga pe na salama nanga na be fort nanga moko mais à travers ba relation na ba soutien on a zanango ba edenga na salama kambo na petit champ moko mais il faut na zetu na studio moko kalamine te sila na komi presque à la fin na générique pe na ça qui témoin comment se place on a peut être masura auto ba pe non ça peut parler mais si go séparation on a papa na Adolphe Dominguez parce que au monde zolo bango bien est-ce que longola ke zagi non na dans les alagi ndena le système on a kanga na téléphone Claude Ndombasi système on kanga na téléphone et puis ba benga boyo bikaka te rien na kangela le téléphone te so benga ka ata lelo oyamba na oyamba via benga mi simple nzate mais nga penda zo attend benga nga ya on a sepela mo la ke alinga nga trop na pe vie na ngai je me souviens na vanda na raisonner pe mettre le tour na répétition ki otalai donc ezaka ke na benda na kinde ça on vient pas comprendre ye am kolo quand même za wenge quoi na ki wenge quoi aro benga nga pe na wenge te ngande fona benga donc via ça on va wenge wana na raisonner histoire moko zara na Adolphe Dominguez ba mise ba discuter bigene c'est mais tata yango nini ba mise ko cha ordre te bisinga botala tala eza wenge on va potana donc tant le bitu ngisi na ba on comprendre que wenge on va raisonner je monte bunda la massa mo boy Yannick Toubarange donc ils des gars mbabula banini bande mo boy ba ebisa e ba kotela nga mena suka na ngaba ah eza wenge donc ya wenge za la bongo c'est donc wenge bon chic bon genre faut à la paix sous ton esprit ma casse donc il faut ba kubunda oui ba kenya soyez là donc à part ça nazawa na bunda ça auto sabi so goza parolier parolier on a musangole kaka na kotekela kaka Adolphe Dominguez ou bien au sala sala pe mo ba koto musupo kota mo mike place ni pe o teka pe bon vient na côte c'est les chants na tsap ba vocal na ba ile tina banze ba est tumba emba kuna kingwandi baba papa so kendo so alagana kota ngombe tite na unji ikwe amu richesse somo muna ikwe na ndoni ya yeki ya wazo kwe dona emba na kingwandi na sangisa na langa ba South Africain donc na ya ne na apporter moi idenga na tsama ide ko na tsepe na chananga donc par là na nya lo babwe ba master msupe ba sana ba orchestre msuti lelo donc ba yemba rapé kingai ba yemba ça peut avoir implicite pour ba qui s'appelle pas massa parce que on ndinga bien na ndinga polémique te ndinga bien la qui s'appelle qui non te mo pas ça la pe musana ye akoto mususu pe place ni pe solo la pe kiyo. Ah oui, na net na ndo bosse petro ba série mo boy na déplique masalangai déplique a bossé na PC ba station belé ba courage kota zali tout jeune d'Afrique donc na ndo bossé na e apportement quelque chose voilà na moto nazalaka na yo na chambre na palais nga moto na epesaka yo bilengi oyo lingaka salanga te plaisir yaka tosolola nga na yo elima kambo na bebi tonini lima na sambo ye tonini pesanga moto ezot dona lungo yozalaka jelu yamemanga sheri nanga kuna na lola kuna ndena komona bolinga zola tona na mitema no wana naikano ata balobi na beta na baksango mama yeye soki ozala buti na kondima na nga na kata contrat mpona komisi kozali yeye nga monamu jerene golo yaka na yembela yoyoyo donc wana mpe kaka ngai noya siko na noya epa limousin napesi ye bor wana na matili kolaba na donke na matili kolaba na donke nanga na ba kostra na tobola ki pemir pona jimele nanga na maduswe filmango ye bandie ngande ramane kota asase siko ye atsa kote ba filmango ye bandie bandiga na matili kolaba na donke po akanga on peut bien te nanga na ba kostra na tobola ki pemir pona jimele est-ce que chéri azali jani tout ce que pas ya bimie na bado moi biloko belé na kati nino est-ce qu'on a jidoka topoza karateka betanga morote tombolanga likolo
na mata don na robeta ngona guitare ça la bien pour ça plaisir makasi moni une émission tala lelo nde tolobaki une émission tala lelo sans polémique mais émission tala lelo tout ça de façon que ba découvrir oyo ba quitter implique kané na ba gâter émission za 30 minutes 1 heure de temps l'essentiel aujourd'hui implique à travers invité na biso otozana na émission tala lelo na pesa sous mbote bongo na Claude Ndombasi impresario na kati à Londres Freddy Mayemba Mimawe pourquoi pas na moi si il y a journaliste du Saint-Esprit Massa Nangai Tovo Mosakoli ça la nakosala ndengo kolinga na sala yo koyemba kobina nyonso lingi nakosala idwa lore koleka lisala soso kirda na mino kutunde kosa awazo ya mbangu koleka trana raye zoto nango komisanga ngamba tubinga mbanzie zoto nango komisanga ngamba tubinga mbanzi mama wa bilengi est-ce qu'on jidoka betanga tatami balolanga mamoke kitisanga mamoke namata nakita namata oluka kakoyembe lelo ay oluka kakolove nakosala ndengo kolinga na sala yo koyemba kobina nyonso lingi nakosala kirda na mino kutunde kosa ino don nayemba babiloko yesu azwa kaka na mata nakita bilo mo ebele na kotsa jusqu'au tobimia na toke na nzembo arnaqué nota na pas arnaqué lisusu oui nota wana dali bon bien zo baka ki po créer eloko moko boye est-ce que mambozo est-ce que mambozo au niveau de TV on comprend artiste o ezali TV ozomona ki bat baota la biso ba mususu pe yo ebika ndengeza na ndenge malamu il faut lobe logo oyo vraiment eza vraiment solo pour ça malamu donc tant na longwa na arnaqué zandeni wana arnaqué tondo bosene na orchestre mo boye ba belle de charme na kala na limité donc tantôt longwa na yebaka déjà ayeba eti tokuto solo data za pas faire et ça ya la maison mère wana donc azwa nzembo wana partir na pesango arnaqué zala limousine Ferrari so après ça va bien te tant yo quand on a concert na répétition na ba yemba na benga limousine deni au PC bora na ndeni falo bisanga il faut ça de un chant na meza ya il falo bisanga ngate bo solo na ye mais tant na yaki to solo na ye na moi pe kaka ya na tana no pour sujet za la gite wana ya nani arnaqué c'est ça gite pour notre chema pression pour ntoka Nathalie ga na bite ya zwango zop na koti yango sko ani mwabu na chombo na koti zoto peze bendete okaseza monsunyo yanga shera komisango jouer pardon chérie sakana nanga mama sakana nanga malembe moto tekaki éponge yanga nona bombaki na yo butwali yo puisque ni sakana nanga malembe mama sakana nanga malembe olingo yanga na yo eleka bana mike ya bombo na biscuit puisque ya Jack na sakana nanga malembe mama sakana nanga donc yango na ikenda so chez et pas café rumsko na ye ninyo balinga te yoko balanga lelo soki nganga kisi to pe mandona yoko balanga lelo azosko partout so penga te kande bato azalaka bato na ye misusu bazala mwa trop na matete bazwi plan bamemela ye mais na benga ye nakutane peut-être si lelo siko ya masolo ya déplique boyeba na ono ndeni na déplique bana ono ndeni ni po bobeta masolo wana po wana oteka pe mwana parce que solo bien tout awa mundu travailler na mingi pesa artiste misa déplique pomba de nias ndenge balinga ouais déplique to travailler ndeni na parler de ton travailler na balinga misusu ninga msusu pe lelo akoma pe na coin na ye asala pe lelo na ye donc ninga ona ni oko tanga komba te ba masa msusu amatete ba beta bazala ba maison mère ba koma na coin nango président ba Ibrator yali donc ça là na bango to comment travailler na parler ya tamba kei maison mère c'est moi simba kate ba kati potambola ma trois kota ba dakumuda ba fali
tia oya wana bakati après ozonga parler bon OK lisusu les simba to sepela pe kapo to kenda po tika inanga pe na zala na kati masa ngona ni famisa masa na biso Fabrice tant sali mambwana simbi lelo pe okoma tant sala mambwana maison mère et les comment quelque temps na mona ko mona pe na TV et ça na pe ka bien ce que na TV tant na ko mona ke ba ko yemba pe so sa dio na masa mo bo bazala na e ba yemba trop bilo nanga sikoyo et ça la pe ke yepe tant na ba masa sko ko mo yibisanga ndeni yo boye oteki plana bo lembongo oteki plate yo ki on te na yo ki on pa mutuma bazala maison mais ngape na yibinanga été et tombe je me suis to bosser na tinela ba Fabrigaz tout s'il c'est à benganga singa Fabrigaz singa masa mo bona pesa ke plana wana mais faut mona ye boye bien te mais bon mona na ye masa kutu bozane pe ba ligne moko faut bon mona lelo sala pe ke tout mona na bien poto na poto donc ton na ya wana na pesa champ na tout ana ndeni wemba bien na eti pa kakola embi ba plan musuku na emba kuna kakola ebika ke ye mto emba on peut ka tembe mais ça là qui a bimal bosso batum so ayo kanga ba bien oyemba lo waye menzo rien donc am suyende pe kotanga petro donc tomba que ton na yembi c'est on a peu vie pe ça moi jar singa basket moi zoma basket anin mo bon taper so basket a pesi yongo po tekela ki banzemo singa ay singa pe singa basket ay singa ya ton na beta poto na ya bozala na bando pe so ba 100 banin mais tant on va outer mi kilango ya ki rien à 1000 francs, à 500 quand des alaga. Donc, il y a un plan à peine, un coup, tout le temps, il y a un peu de qui tire. Donc, évidemment, il y a un des salles qui est tout à l'heure, déplique. Na comme il y a ce que trop na parler to bosser si to sané et le moi chamo ayambo na kala premier lo na ba bimana bora yambo wa publicité la publicité wana abenganga na parler ndeni to sala lo mo pa kakol no sala bora yambo depuis que imbaka yo pe kana kata travail sali so yango yesi e monani na pesa bilamba na pesa basani ekosukama na savonini na dejteke na ndeko tsa mopeto donc à partout donc na pesa wana na mo bandeli mo boye na sala ngo ezala ki impro wana na kanga bien te banda chérie na yokyo na sola parfum kitoko boye pompe parfum nini loba parfum te yazani ni do biloko wana oko tsela yango yesi la à partir wana mikolo to comme moi distance nande quand des alara pas comme présent mais ermo boy nande mo boy na betela ki mo tour mo trop na masalanga papi kader to beti mo tour to zonga ndega zalara c'est bien ndengo expliquer bisongo expliquer bisongo pour toujours boy na la mine Ndovo Mosakoli joyeux anniversaire na mère Mila Bella Dinganga impresario Claude Ndombasi na kata Londres et pourquoi pas na Freddy Mayemba na 43 Eric Botekemia c'est-à-dire que Massa de la presse Julien Boutala Léon na kata Paris na pesa mbote bongo na Fiston Lumu Christelle Kumbo na pesa mbote na Aimé de Sambi na kata Mikili na kata François na kata France na moni mbala moko petit na nga Jaco Mushi ndeko ya Lili Mushe bango tout na pesa mbote ça tala lelo habite sigo vraiment nous les années ils ont na boule que au côté de l'orchestre batu tous na boule que au beta plano ndongo lo baki wana est-ce que ndongo beta plano ko ko maîtriser ngo bendeni tous sengani oui naza la boule ya otende soit pas itena boule penza na forcer ngamoko ndeka batu ba Hollande biso na poto na monde entier tala poto na poto mais poto na poto kotati partout na monde donc na bi que tant batu ba Hollande ba solo là et ça la bien donc na posa batu ba tanga poa na zanga moko donc na sisa ko clip moko et ça déjà so bongi botala ngo bo betaka fambiora sexy et à titre ndenge mutwa a monteur nda sale ati donc fambiora sexy bo mona ngona YouTube donc à part ça na za suna chamoko na travaillant calamité ici là na générique pesa et si la pe calamité na c'est rapide na sa clip na on a bois kaka ndeza la rapona moni pe na terrain vide
babiloko mais vine yo zo ba madivaga so ben terrain déjà rotonda ba musuku ba leader musuku ba zo banga ko bwaka yo zo bangelo tereza vide moi mni ngoki nango ozo ba no bien mongo ke suna jaka lokola ya wenge kaka dega ngana lo balande ngana mona wenge donc fana kondime leka esprit pe leka dans le par rapport à ma babiloko bimit toyoki ma biloko bimi quand même toyoka ima et quantité générique kaka toke sous pas vina biso la coste ma borne yana ngebeta me batsa ma panzi likolo na ebite soka yango ndezali donc toke sous à côté msusu to ta la pe chéri coco donc chéri coco dans ce pela nango to kende sous à côté ya Fabrice de bon sur le bâtiment sur le vélo moi pas comme on mais par rapport à la liste Yamado quoi et bêta qui met ouais tour to pèse en temps pas bonne chance pénale donc maintenant la minute on est le exaté c'est un moment numéro de téléphone partout dans le monde à travers émission Tala Lelo na pesi mbote na batutu ba na profiter na pesa na numéro nanga ceux qui vont zwanga na Facebook pour comment héritier Fangi donc héritier Fangi na combien on a FANGBI donc mon gondi quoi FANGBI héritier Fangi to bo benga na plus 243 on a plus 243 89 97 651 plus 243 89 97 651 ils ont na WhatsApp ils ont na imo ils ont na nyoso donc nyoso ils ont na carte na numéro ah oui naza ba chant belé na tona ba très chant mais na ngina bimisa et comme donc belé te comme 5 te mais so mutu moi bien mona ni ba chant belé donc na go flashango mutu a somba donc a kosepela za décité bon anniversaire bela dinganga nazangela kwa pesa yo comme cadeau yango na besio selo yembo nanga mongongo na ngai bon anniversaire bela dinganga ye Julien botala tala poto na poto tolelie bon anniversaire bon anniversaire bela dinganga Mamisar, moi, 2-3 personnes à Baïbaotalo partout dans le monde, nous rappelons à Batunayo, puis moi, ma banga. Ouais, na pesi mbote na Jenny Lema Aquarium, na pesi mbote na Serge Ndombele, pesi mbote na Lereo Le Sole, héritier Minimbu, Alain Kassai, Aimé Boubebou, donc Kalate tout le monde, Salmi Rambambi, Bambote à trop, Mère Bella Dinganga, donc Talara Boutala Talandekonanga. Donc on a pesi Bambote Belle, joyeux anniversaire, Loris la Congolaise, le Red Compressor, na Trésor la Tortue, na Bossante Christelle Kalonji, Black Light. De Bambote à trop, na pesi na Iris Bunga, donc Sami Samuelvich, Gerik Panda, tout quoi. Mbote na ngai ngwana. Bon s'abonner à www.potonapoto.com. Un grand merci na mère Mila Bela Dinganga na Lamine Ndovo Musakoli, El Siblimo, Neville Mputu, Monter Nabino Asag Nabi même ne va parler, ça dit qu'il y a joué double G. C'est-à-dire que mon caméraman Nevin Poutou, Bambote Bénin, Sandra Poutou, n'a pas si Pembote, Eric Poutou, famille Poutou, n'a pas si Mbote, n'a pas si Pembote Bongo, n'a impresario Claude Ndombasi, c'est-à-dire qu'avec la créativité à l'embocate de la presse, 43 n'a qu'à Paris, Eric Ebote Kemia. C'est-à-dire que Eric Ebote Kemia, mon ami, n'a pas si Bambote, n'a pas tout Bota la biso vraiment, n'a pas si Mbote, n'a pas tout Junior Ndungi, n'a pas si Mbote, la famille Ndungi, n'a pas si Mbote, n'a pas Nyoso, Bota la biso vraiment. Tout est mis déjà, n'a femme Bissar, et au ça bien femme Bissar, assis sa pe masona. Sangata zagalae, poyo yebi nengenga na lovaka yo, na malilingo ya lela yo, Héritier Minimbu na lala wapia, mama munwe, yagozwa nonga ye. Sogalinga kangai komisanga carte 5, sogalinga kangai sombelanga zagalae.
po yo yebi ndenge nga nalobaka yo na malilingo ya lelo yo erite minimbu alala wapi nagolala wapi donc on a partage chananga na profiter na pesa tout mbote bolandanga quand na pesa ki numéro na bolukanga internet bobeta fambi to bobeta fambiora sexy bon mona ba image nanga tournage nanga ezali wana ndeka ezala soki bolingi net ba conseil numéro ngwana na pesa ki plus 243 89 97 97 651 pour ne ba conseil ba mbote na Stéphane Ebonza donc bambote nanga trop na batutu balanda biso nono kakolongo na mwasne Charlène Lemba na États-Unis. États-Unis na pesi mbote na Guinée le Kenya yepa libéra Julien Botalatala en Australie, Sydney Langa na Londres, Freddy Mayemba kaka na kati ya Londres on a impresario avec la créativité ya limbokate de la presse, un grand merci na ba tout botala biso vraiment partout dans le monde na pesi mbote mbote bongo na pesa mbote bongo na famille Botalatala, famille Bongongo, famille Koki Bali, famille Koki Bali, famille ça par exemple ça pesa mbote. Ouais, Iris Bunga yé vraiment on a tunabino dans na pesi mbote famille Kokibali Mubimba famille Fambi Germain de Noble na ngana bosana donc maître Libo Dambinzo bakote kuna ya Adema Cédric Minimbu na pesi bino maître Rai ba mbote ebele mbote mana ba etu bota la biso vraiment bo s'abonner na www.potonapoto.com ndé na seki bino à travers émission ta le lobo zo kaka implicite lo bozu na mino implicite gloire à Jésus le bozu implicite gloire à Jésus na ndenge émission elekaki na remercier bongo les boss la mine ndovo mon ami et pourquoi pas na ba etu vraiment bo soutenir biso vraiment ndenge zalaka toujours mima wetu balobi gloria et pas comme mère Mila tande ba mo la mère Mila la leli joyeux anniversaire la mère Mila Bella Dinganga en tout cas bo s'abonner na www.potonapoto.com. Merci vraiment. www.potonapoto